ayibaki mwana na ngai à 2 ans. Donc moment on a Zaraki na 2 ans. Déborah qui est la femme au cousin de sa maman. Donc la femme à l'oncle de mon fils. En tout cas, maintenant déjà bandima qui peut bango oui bango. Et on aurait appris d'ailleurs qu'il battait $5 000 et tout ça. Qu'est-ce qui fait que jusque-là, Batou, au Bazali accusé, Bangoyo Sobakangami, sauf qu'à peut-être famille, tout couple, au Batekela qui monte. La chose grave, Bazali, Bazolinga, Koloba, place, Namagate, Pe Bazoloba, a dit que Basala Bango Logote, Bakala, Bafani, Nabango, Bakobima, Isa, Lupango, Naku, Nabango, Namboka, justice, Ezate, torture, pour les alariés sous-soutés. Donc, Bazana Bato, Bazo soutenir Bango. Il y a un monsieur qui a été arrêté. Moutouana a été arrêté dans le métro na Bandal. Papi azana mbuma moko boy awa. Bazana main noire na bango azo soutenir bango, azo sa bango ke bo bangelo côté parce qu'il le disent clairement. Les difficultés bozana ngozani na kati ya makambo. En tout cas, les difficultés que nous rencontrons sont énormes. Bah, service, soit sécurité, toujours mon haut, toujours approché, tout ça. Donc, on a un début, mais Nasuka, il nous demande l'argent. Parce on aurait appris que santé maman grâce à la montée. Assurément, en tout cas, ma tension, ma crise, à tout moment. Voilà, je ne sais pas comment expliquer vraiment ce que j'ai vécu ces moments avec Maman Grâce ou moi-même qui peut-être nous aurait conforté. Alors déjà, Mandeko Soki, toutes ces personnes de bonne volonté, il y a Koufouté là, Ndeko Élysée, pasteur Élysée, espace à l'écanabossol dans la politique, vraiment si Josali passe, tout ce couple parce que Maman Grâce, Josali, Kobela Makasi, nous se soucions à moi, Nanae, ceux qui étaient comme tout ce couple les enfants là.
Moi je veux chanter pour Jésus. Fondation Les Bienfaits dédiés, Fête des Disciples TV et Bongisi, un grand concert live. Ne touchez pas à Sarah. Un grand rendez-vous ya balongi pe bagumameli. Mokolo ya samedi 13 août 2022 na quartier 7 na terrain Mambenga na commune ya Njili. Référence Are Mangobo. Et kosangisa bayembi ebele lokola Maman Micheline Chabani, Maman Esther Mbuku, Frère Landry Mongali, Frère JP et Mungu, Frère Nelson Kikem, P. Jonathan Yafou. Bien-aimé dans le Seigneur, et kozala moment ya kitoko na présence ya Nkolo. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Boya totombola Yesu Masia na nzela ya baloyembo na bachantre. Nzambe nyonso oyo balingaka Nzambe oyo bazaka na posa koyemba pe kobina tokutani bongo mokola samedi 13 août na bengisi bino nyonso bana Kimboteke bana Njili bana Masina biso nyonso bana Lemba biso nyonso toya tokumisa Nzambe longo ngai nakozala ebongo yo. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, en même temps avec un divertissement très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Alors, comme vous le savez, nous avons le plaisir de partager ces moments bien sûr avec vous, puisqu'à la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé et Sarif Mbala, et la réalisation, comme d'habitude, de Jonathan Zouzi et Jordan Pazou. Mais avant tout, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Mesdames et messieurs, à travers cette opération, soyons sensibles aux cris de détresse. Vous avez besoin d'aider les démunis, vous en avez besoin au son orphelin, bandeko, bakufela baboti, ba maman ou bakufela pe mibali, otobenga ba veuve, ou qui ko passer na structure na biso pour natina na ko atteindre bango. Et certainement Nzambe dans lola akopambola biso surtout. Pour plus de détails, suivons d'abord les images et on se retrouve juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais Nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie Nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut au sali yango zamba pambola bino. Nous avons le plaisir de partager ces moments bien sûr avec vous parce que tu es que vous allez tout le temps dans la Nouvelle Tendance Télévision pour natina na kolanda o nyoso to ali ko sala. Et Torosenga la bandeko, vous allez abonner, allez vous abonner rapidement. Bah, OP, Boebi, que vous allez dans les commentaires, ou qui reçoit la commentaire positif, bien sûr, ou qui ko aider bis autant de autant à yango, to ba neni to qui ko améliorer sous le ligne à kosala, to le ligne à ko servir bino. Parce que Nouvelle Tendance Télévision, il faut vraiment retenir qu'ils allaient chaîne Nabino, ou to ali kosala pour natina na kosunga, biso Nabino tous alors. Informé, nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec mon frère que vous allez découvrir aujourd'hui. Je crois que ça fait plus de 3 mois que nous avons abordé ces sujets. Et voilà, l'élo, parce que botala ka ba image ba parti au toucher la bino a pour natina ko lakisaki
mosala yango ezali ko ezalaki awa ebandaki awa ekomaki awa mpe ti lelo tokomi na esika nini ndeko mbote na yo? Mbote ndeko Alain. Bandeko baotala yo, alors je ne voudrais pas te présenter. Oui. Nalingi o se présenter na bandeko o baotala yo. Vraiment merci beaucoup. Moi kombo nanga pasteur Élisée Mambinza. Pasteur Élisée azali mosali na Nzambe o akutanaki na vraiment na sida moko ya mabe. Akwaki na likambo oyo eza vraiment décevant, ezali écœurant, ça dérange vraiment. Ezali ko déranger vraiment biso nyonso tout. Azali parent, aza homme marié na mwasi na ye. Mais na banzi tolingi ko tokota na moi détail ya makambo. Papa Élisée likambo za nango na o rappeler bandiko botala biso likambo nini? Eza likambo ya vol d'enfant, c'est-à-dire bayibaki mwana na ngai il y a 2 ans. Dans le moment où on a zalaki na 2 ans 7 mois je pense. C'est koyo à Koksaki déjà 3 ans, 3 ans là-bas, 3 ans à 2 mois certainement. 3 ans. Moi je vais pas m'en préciser ma casse mais à Koksaki déjà 3 ans dans moi où tu koleka awa. Alors, ça les maki que c'était un samedi 15 janvier. Alors, moi, Simoko, ma combo à Déborah, les cas qui n'andako. Les qui n'andako n'a pas 15h, à Zumwana. Zumwana n'a pas 15h, wana. C'est-à-dire, à Zokindeni, maman tang à Zongi na Wenze, à Zu, à Bossani Mungwa. Alors, à la maison, je garde aussi, moi, il y a petit frère Nangaï. Dans a 7 ans. Abisi mwana na zoa kendo zelanga munga juste en face. Alors, tant azo bima, c'est ainsi que mon garçon aussi, qui à l'époque avait 2 ans, 7 mois. Donc, Alandi, grand frère. Alandi, grand frère, et son cousin. Alandi, alors, moni na bandal wana, place Tozali, pa ma pa on se ba morcela, apporta et comment na simandaku, bandaku etali bosokuna, mais porte etika na sima. Alors, babimi na ndenga na sima kuna, allez, Déborah, qui est la femme au cousin de sa maman. Donc la femme à l'oncle de mon fils. Ayaki nandenge ya simakuna, tant bana bazo bima, amoni bango atoni bango, vous allez où? Bana bisi maman nous a envoyé du sel. Debisi bango, allons-y, je vais vous accompagner. Nde kenan bana ba comme place foba soma munga bisi bango non, allons-y chercher là-bas. Da déplacer bango na place foba somba. Akena bango abaluki akena bango. Alors tant akei plus loin ake kotika o ya 7 ans wana. Alors azio yanga il y a 2 ans. Ngazu moto akei. Alors à un moment donné tango maman bango bandi ko tamé bana na tinda ki bango ba omela ka en face a abima boye amuni bana te abandi ko baluka ko tuna tout ça. Azongi ngana zaki na ville ba benga yo natinda ki bana awa wa mais bazongi na noté et puis c'est pas que c'est quoi ça. C'est bon mais bazaka en face bazonga kana bango qu'est-ce qui ne va pas on na comprendre te bazongi na noté. Moi je n'étais pas, je pouvais pas imaginer kamandinga wana. Alors j'étais resté dans ça avec un ami pasteur à Otaki Lubumbashi. Alors le temps nazo mais la babenga sous une deuxième fois. On comprendre que c'était sérieux nazongi ta nazongi. L'état n'a comme un il était presque 17h, 18h. La couti batino sont en mouvement. Alors, Moutoza qui m'a Déborah, tu as après, maintenant, Azumana, a kene na mona tina GB, a qui kotika mona na GB et pas à Moutomo et pas à moi, c'est mon Esther. Tant que tiki a s'échanger, a zongi les sous nanda kosu et pas nanga. Tant a zongi, a kuti madame un peu agité, a tout nié. Mais aux agité, pour nanine. Et puis c'était. Natinda ki bana me nazomona bango te esi bango fc ezala ki me romona no bango apaki na ye. Alors tant to bandi ko tuna to yeba me bana bazaki awa qu'est-ce qui s'est passé nde fille moko azaka na lupango na biso biso vers 15h namona ki fille moko na lupango awa na ndinga sima boy alataki podi ya jaune akina pantalon ya noir na tous na ba plante boy. Un garçon d'en face ya biso wana yaki ko ça l'évangélisation
amonaki la fille en question na même habillé makaka azaki na polo ya jaune pantalon ya noir na tous na ba plante côté akendaki na bana aleki nzela moko nzela ya oncle na nga moko bakota amoni cousine na nga moko azalaka na aza 14 ans aza koteka libanda liboso ya lupango wana amoni bana na motion atuni bango où est-ce que vous allez bana bayebisi maman nous avons du sel balamoyi ya répondre maman grâce atindi biso mungu ma cousine a compris que étant monsieur ezaka mutu ya famille atiki na bakei mais tant siko babandi koluka bi namonaki fille moko awa ba heure moko ba 15 heures boya zoleka na bana awa na tuni ya bayebisinga ke maman atindi biso mungu mais azaki ndenge nini ye balobi la même chose ataki nini ya jaune boya na pantalon en tout cas bango nyonso misato balobi eloko moko. Mais la question était de savoir c'est qui cette femme, oui, c'était qui. C'était ça la question. Alors, tu fandi, tu zoluka kaka, tu bandi otoke na ba IP crime, tu déposé ba plainte kuna ba vie de recherche et tout ça. Alors, 4 jours, 5 jours après, un certain jeudi, je dis à ma grâce, je lui dis mais tu as ton cousin à Kumbaramoto. Tu peux aller le voir comme ça, des tozo kenda na ba beach na nini bokotika ba photo na ba frontière. Comme ça, il y a quoi aider bisopé na moto na ye to kende nango. Bo kende to se disperser, ba msuba kebo ibno bekebo. Yo que ça va. Ndé abimi ake par cousin na ye. Tant akomi par ba cousin na ye, akuti papa kulutu na ye. Atuni papa mais Arsène azawapi. Papa ebisa habité Arsène a bazwinda ku bakomi côté asana balongo bandali bakomi na sana likolo kuna. Mais adresse, habiter à Tiki adresse, balongo journée, balongo dimanche. Basali action samedi, le dimanche à 4h balongo. Moi c'est dans mobile. Ndé après et au ça là que mais à Tiki adresse te toré bandengeni parce qu'on a besoin na ya aider biso na moto na ye et tout ça. Dans le bino non à Tiki adresse mais il y a sa petite sœur. Et Asuka ouais qui n'a pas ayebi place azali abi OK ça va pesa nga si cousine wana nde azui cousine wana na ye moko bake tike pande ko na ye tant bazo demander azui pena ayekutana cousine nga wana mona ki Deborah ebisa lobi OK ça va na divine to kende pour sûrement que na rotika la kuna na nazonga nga moko ezala bien to kende kaka to kozonga ensemble de bake ne sachant pas aussi que dans cette affaire Deborah est dedans tant a komi kuna bakutika cousin na ye moi si na ya cousin azalaki te Deborah babandi ko sola ndenge nini bien tout ça dadi ko beteli sona ya pona mambo moto moni mamna ekomelinga moi si na ya akoti Deborah tant moi si akoti babandi pe ko sola de cousine na nga wana wa mona ki Deborah atala mais apparemment fio na mona ki na bana jour wana c'est cette dame ici de abengi madame Libanda ici maman Grâce. Obi muto na mona kina bana jowana. Je pense que ça mona moi. Je bien que lelo na moni acheba tresse ya mèche, mais l'autre fois na mona kina ba plante, alataki nini ya jaune boy et tout ça bien. Yekuta zo tabi ateo ya za moi c'est habité muto na mona ki eza tuna na nuye. Nde ye penza mbasa li grâce à zui et téléphone. A zui téléphone score ba niko tuna ye azo enregistrer au même moment. Atune Deborah, ozala ki e pa na ngai samedi wana. Nazalaki ba earning ba 15 heures. OK, bakutana déjà ba mais tango ya qu'est-ce que okutaki ngata? Ote na kutaki yote ndako zaki akokanga. Ndako zaki akokanga. Olataki ndenge nini? Ote na lataki polo ya jaune, na lataki pantalon noir, nazaki na ba mèche, na kina trousse na maboko. Abi bon, mais ba heure wana yo yinga nazaki na ndako ote na leka ki boso ndako zaki te ndako zaki akokanga. Mais nakutana kana bana babi ke mama tindi biso mungu. De abimi abenga na téléphone abi papa yakana mbango awa je soupçonne que ça soit Deborah mutu azwaki bana l'état on a yé abisi cousin na bien en tout cas nazo koma nanu libanda na koma nanu na arena zonga ndako na benga pasteur tout so na likamoko après nazo zonga na abisi Deborah yako tika ngai tant bazo na arena Deborah kotinga na arena na c'est Deborah moi na za wapi oh pasteur nga na habité on a vu place moi dans cette habité Deborah yebsanga moi na wapi c'est dans la famille on dit ko expliquer en tout cas azowanga na
Singa la bibo mais manga kasi sika no bolingi po na zo bisa bino nga été. OK, ça va, ce que ça boy. To kende kasi sociat. To na sociat moko na bandal wana. Tanto comme na sociat na bandal na bengi na yepe crime na bisi bango na mama oyo na kangi mwana mwasi a suspect oyo azwaki mwana aza awa. Oh ça va boya na ekasi. Mais boy bisa capitaine azawana o peja azawana apesa bino ba élément boya na yepe crime awa. Na bisa capitaine wana o peja na yazo bisa ngate yebisa ye wana atinda ba élément na yi basela nga mukanda ndi bo bakende na moto oyo. So comme ils sont na yebiso aza yebisa nga yebisa yatinda bato. So ko biso aza kuna yebisite yebisa yenda azwa. Donc nde elexi biso tambongo ti to komina to komba 18h 19h nde opejo na ko bisanga moyala la izate soit azonga ndako na ye ayako ya lobby. Bon, Pasteur Élisée. Oui. On va avancer parce que dossier aux alliés très vraiment sérieux. C'est qu'il t'a trouvé issu de sortie pour permettre de retrouver moi. C'est ça. Prenons d'abord les images. Tout à l'heure d'abord, ce qui a été procédé les kaki. Tout le monde a qui déjà pour Samba qui tout à l'heure en image et on va revenir pour tout tirer sur quand même tout fond la zone d'ombre suivant. Peine de mort et 20 ans de prison sont des peines encourues par Kapala, Arsène et Esther pour la traite des personnes et association des malfaiteurs selon le réquisitoire du ministère public. Ce trio qui a organisé l'enlèvement et la vente d'Eldi Mabinza Bikai, cet infortuné qui a totalisé 3 ans entre les mains de ces négriers de temps moderne. L'affaire est prise en délibéré et le verdict sera rendu dans le délai de la loi. Au regard des moyens développés par les avocats de la partie civile et le réquisitoire du ministère public, il y a lieu de penser que la conviction du juge sera emportée. Les condamnations seront prononcées, seulement une question restera. Où se trouve l'enfant et comment le retrouver? La principale réparation à laquelle s'attend la partie civile. Les pouvoirs publics sont vivement interpellés, en l'occurrence la police nationale congolaise et l'agence de prévention et de lutte contre la traite de personnes. La pratique de vol des enfants gagne du terrain sur Kinshasa. En face de la radio-télévision nationale congolaise, une autre gamine de 6 ans a connu le triste sort d'Eldi. Beaucoup d'anonymes souffrent après ces pertes d'enfants en bas âge vendus sur le marché noir comme des articles commerçables. Peine de mort et 20 ans de prison sont des peines encourues par Kapala, Arsène et Esther pour la traite des personnes et association des malfaiteurs selon le réquisitoire du ministère public. Ce trio qui a organisé l'enlèvement et la vente d'Eldi Mabinza Bikai, cet infortuné qui a totalisé 3 ans entre les mains de ces négriers de temps moderne. L'affaire est prise en délibéré et le verdict sera rendu dans le délai de la loi. Au regard des moyens développés par les avocats de la partie civile et le réquisitoire du ministère public, il y a lieu de penser que la conviction du juge sera emportée. Les condamnations seront prononcées, seulement une question restera. Où se trouve l'enfant et comment le retrouver? La principale réparation à laquelle s'attend la partie civile. Les pouvoirs publics sont vivement interpellés, en l'occurrence la police nationale congolaise et l'agence de prévention et de lutte contre la traite de personnes. La pratique de vol des enfants gagne du terrain sur Kinshasa. En face de la radio-télévision nationale congolaise, une autre gamine de 6 ans a connu le triste sort d'Eldi. Beaucoup d'anonymes souffrent après ces pertes d'enfants en bas âge vendus sur le marché noir comme des articles commerçables. Ce gamin de 2 ans n'a fait du mal à personne. Et pourtant, des dames l'ont enlevé et vendu à $5,000. Elles l'ont avoué devant le tribunal. Seulement, elles préfèrent faire la prison que de dénoncer leur réseau pour son démantèlement. Impuissant visiblement, aucune possibilité de coercition. La torture étant illégale, le tribunal les condamnera certes, mais l'enfant risque de ne jamais être retrouvé et beaucoup d'autres courent le même risque, le réseau étant solidement installé avec des membres capables d'un pareil endurcissement de cœur. La Lisadelle, qui s'est jointe à la partie civile, pense qu'une peine capitale pourrait bien être prononcée contre ces criminels. Ils acceptent avoir pris l'enfant, volé, kidnappé l'enfant. Mais sauf, ils ne veulent pas dénoncer là où ils ont vendu. Quelle serait la conséquence? Ils seront condamnés. C'est une association de malfaiteurs qui seront condamnés pour une peine
capitale. C'est-à-dire qu'ils passeront toute leur vie en prison. Et je ne suis pas content avec les comportements de certains acteurs de justice. Parce que quand ces personnes, je vous dis d'ailleurs que si nous avons réussi à arrêter ces personnes et à citer certaines personnes, c'est parce que c'était avec les services spéciaux. Mais à pleine instruction, parce qu'ils continuent à citer d'autres personnes. Ils ont cité même certaines personnes. Mais ces personnes n'ont jamais été interpellées. Brutalement, le dossier a été demandé en communication à la fois au parquet général et au parquet près le TJ. Et toutes ces demandes, nous ne croyons pas que c'était les démarches qui visaient effectivement à obtenir l'enfant. C'est en pareille circonstance que se pose la question de la nécessité ou non d'embrasser certaines considérations venues d'ailleurs, comme l'abolitionnisme et le non-recours à la torture. Le petit gamin est depuis 7 mois entre les mains inconnues et les bourreaux, avec ostentation, refusent de le sortir de ses supplices. Alors, merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Papa Élisée, c'est que nous ne comprenons pas jusque-là, c'est que bandeko surtout on va qui citer na kati affaire ndeko Deborah akangamaki to moni na ba image mobali na ye Arsène ba ekotanga batu oyo basalaki na bango trafic pendant ko bateka ki mwana et on aurait appris d'ailleurs que bateka mwana so na $5,000 et tout ça donc qui peut mettre avocat non nga zoloba bandeko pe bandimi bandeko bazana kati ya makala bazo samba. Qu'est-ce qui fait que jusque-là, Batu, au bazali accusé, bangoyon so bakangami, sauf quand peut-être famille, to couple, au batekela ki mwana. Nengeni jusque-là, moi nazo mona na te, mais bango batu nyo surtout bazawana, batu wana bazo loba neni. En tout cas, batu wana déjà bandima qui pe bango moko oui, bango mutu bazu mwana. Mais chose grave ezali, bazo linga koloba place mwana zate. Pe bazo loba babi ke basala bango eloko te makala bafandi na bango bakobima eza lupango ndako na bango bakobima na bango na mboka oyo justice eza te torture kutu ezalaka lisusu te donc tofai na biso tokobima. L'autre fois même très grave eza à deux fois tant tozokende baaudience wana Deborah balobaka azokana nga nakobima na ngai mwana nakoloba place aza te. Esther, la même chose. Arsène, la même chose. Balobaka, donc pour eux, abiki eloko ezate. Entre-temps, bazana batuna bango. Donc il y a une main derrière bango. Bato bazali ko rassurer bango que boza la kimia. Oui, bazana bato bazo rassurer bango boza la kimia et tout ça d'ailleurs. Nga kutuna ba na téléphone des fois, nazo ka appel il y a bato bazo menacer nga des fois. Oui, dans un rappel, des fois, certaines personnes aussi passent par la maison. Chez moi, on entend dans 4 heures, 5 heures, bazo toqué, bazo loba, et puis baké na bango. Donc, bazana bato bazo soutenir bango. Il y a un monsieur qui a été arrêté. Moutouana a été karabami tout na métro, na bandal. Papi, azana mbuma moko boy, awa. Tipo wana moutozo azopes, ayaka kopesa bango ba. Babiloko ayaka kosa même moi si wana oyo azana na zemi wana o Esther wana nde azobima ya bimi aza mobile na ye mais moi ça natanga kieke yebe ba pesa ki mbongo asala ki bono bazana main noire na bango azo soutenir bango azo bisa bango ke bo bangelo côté tozali wana bo fana makala boko bima na bino parce qu'ils le disent clairement, ils savent là où l'enfant et l'autre fois de bord du sang voilà oxy 3 ans voilà oxy 3 ans donc ayebi place moi nazame aolinga koloba place moi nazalité. C'est vraiment triste. Tout le monde n'a image nenge bande kwazol bana. Mais je me rappelle place babanda ja kondimela Deborah bando ndimela ke bango na Esther basala qui trafic wana place bando cité bato ezaki na pe crime après moi torture ko serrer bango moi muké nde basala ki wana même je me pose la question bato baza penda na qui des droits c'est-à-dire baza penda na kati maboko ya justice mais jusque là qui est pas quand même une solution ou ko sala ke bandeko na bala ki ça et si comme moi nazali les difficultés bozana ngozani na kati ya makambo sto. En tout cas, les difficultés que nous rencontrons sont énormes. Dans le sens, il y a service non soit sécurité, tout le monde a tout approché, tout ça. Au monde en a début, toujours
Mais Nasuka, il vous demande l'argent. Et là, on ne parle pas, parce que nous avons un mikete, parce que nous avons un mikete, nous avons un montant, nous avons un montant. Donc, nous avons un temps, nous avons s'imaginer, mais juste bateau, bateau là au départ que bazan na maome, ba montant ya mbongo bateau tanga oyo. Est-ce que bateau mona ta situation oté, bateau mona ils sont pas parents eux. Est-ce que donc des fois ils ont les kelangai place union sur tozo les cas, tous les cas na ip crime, on demande l'argent. On demande l'argent papa ya mukete. Tozaki na casier judiciaire, la même chose. On vous demande l'argent partout. Partout dans le service, ils ont un service, ils ont un temps commoté. Ok, c'est encore de l'argent, il y a en fait, tous ont besoin, pour l'instant, ils ont une condamnation, ils ont besoin de récupérer moi. C'est ça le plus important. Difficulté, c'est un problème car il y a même temps, tout ça, il y a des crimes. Donc, après avoir compris ça, il y a des pas, il y a des kanga, des plaintes et tout ça. Tant que kangi batuana, parce que ngai sumbongo. Le temps tozo bunda wana boye. Babengi batu na bango baye, bapesi bambongo, ba libérer batuana dans le sens que batu bandimi à partir wana, te besoin de la vérité, place moi nazali. OPG bisinga lobby, en tout cas pasteur zonga la bien, zalana kimia. Lobby oroya na 11h oya kuta biso soit na mwana awa ou bien oroya toke ensemble toke kozwa mwana na ya le lundi wana oya yebisa ki ngai na zana kimia na ya na yeboyi akomi ko bisanga dossier za flou nazo comprendre te réquisition moko ya ki le 15 ka bi réquisition ya le 15 alors que batokangi bango dimanche le 20 réquisition ya le 15 ils ont raté alors bien nga pe nazo comprendre te donc de bazoi qui déjà bon parce que j'avais rencontré les garçons Arsène. Merci Arsène, yo, comment toi dans ta famille, grâce c'est ta soeur, non? Comment toi tu peux faire une chose pareille tout ça bio? On a été loba Esther ndé ayebi place et moi nazalina Deborah bayebi place moi nazanga mais yo pose qui moi na moto na yo kindaki na ye kuna pas Esther. Abi oui mais Esther ndé bayebi kopo na place moi nazali bango ndé bakoloba place moi nazali mais tant tozaki na épée crime papi mobile Esther bayaki ndé tosolaki na bango vous voyez maintenant ndé tosolaki na bango tant bayaki na épée crime bango basalaki mamuno pour tout se retrouver awa donc bazaki bato moko boye donc d'après kopo bango basalaki donc fallait ba kine na parquet général ya Gombe pour ba étoffer dossier. Alors que le dossier suite dans moi zalaki na parquet à Kalam. Voilà. Donc mafia isa makasi penza batona bazo continuer ko sala ba maramu na bango bazo tambola ainsi de suite. On aurait appris que santé à maman grâce à malamuti et ça ça ndegeni parce que toi qui moi était vraiment beau vivre un temps très difficile. Oui, je suis vraiment en tout cas azo ba tension ba crise à tout moment. D'ailleurs hier nazaki tozaki na hôpital na ya Kitambo awawa par rapport à la tension kaka donc Alain, je sais pas comment expliquer vraiment ce que j'ai vu en ce moment avec maman grâce ou moi-même qui peut-être nous aurait conforté mais par moment elle m'a donné force et aussi là donc vous voyez donc pour tout ce qui est lié donc comment expliquer donc bon voilà la kaka butu et les cartons etana boye peut-être nga na kotambola boye peut-être nazo des fois aux tambola mais makanisi na yo un moko ba tout na mutu quand même na osala ka ba effort quand même mais elle quand elle reste aussi ce que j'apprends na été à santé na c'est vraiment grave en tout cas. Merci beaucoup. Alors je crois que quelles sont les propositions va PCBino pour na oikoki kosunga lisusu pour recherche et installation approfondie pour te retrouver moi là. Oui hormis ça on a relancé les sous ba vidéo cherche sous mais proposition ça là qui plus il y a comme médiatiser même les sous na niveau ya mboka na biso awawa faut que les canettes na busolo na politique wana et pas de Israël moto voilà busolo na politique oui. Okay. Il faut que les kawana qu'on médiatiser yango lisusu makasi pour enfin tant mususu
bakonzi baoyoka quand même pe bakoka ko intervenir au moins parce que bato wana na prison baza très à l'aise papa na prison wana bango baliaka biloko ba prisonnier te bango baravitaka bango l'autre fois tazaki na audience boye papi wana ayena basaki ya basemoule ba bidon ya mai ayena ba jus banini donc en tout cas baza très très bien d'ailleurs ba santé baza nango même Deborah c'est pas la santé tant azaka les banda bo azaka la santé wana te vous voyez donc alors même si ce photo les cas vraiment na émission wana et vous allez vraiment malamu ko simba quand même bakonzi na mboka na biso comme azape na aza un peu suivi pe na niveau ya mboka localement donc débat en tout cas impérativement on nous a recommandé tous les kawana en tout cas. D'où il vous faut de l'argent, c'est ça? Oui donc il nous faut de l'argent papa. OK. Je crois une petite précision en ce qui concerne les Gonabiso, ils étaient néboti oyoka tout à l'heure donc Sengeli et Osenga approfondir sur la recherche pour permettre de retrouver moi. Et Sengeli alekana bosolo na politique aleka masolo na honorable et pas de Eliezer et si encore qui peut connaître pas de Christian Bosembignon ce que à la paix malamu pour permettre à ndeko aleka mais na ba structure nyon soto wana pour aleka et kosenga bongo parce que déjà beta qui porte peut-être nous on a voulu à ce que tout songa ndeko mais na ba structure wana ezosenga misolo ezosenga mbongo afuta alors déjà bandeko soki toutes ces personnes de bonne volonté ouais Monique akoki kozwa charge ya kofutela ndeko Élysée pasteur Élysée espace aleka na bosolo na politique to na ba chaîne autour ba vraiment ameka kobenga na numéro tozali ko pesa tout à l'heure pour aider ba émission ana ça dit pour na koleka ezosenga il faut ça na plus de $1000 donc déjà il faut ça na 1500 pour permettre à l'écran émission moko alors bandeko nyon surtout vous a vraiment la bonne volonté bokoki ko aider ndeko na biso pasteur Élysée c'est un serviteur de Dieu ou akuta na likambo oyo bandeko to sungai peut-être les certains diront mais ndenge na za na Nzambe est-ce qu'ils prier té ba directive ezali kobima ba message ezali kobima ke mwana azali mwana za awa kaka na kisasa bisika dena noté alors on ne force pas Dieu Nzambe force akaete Nzambe aibi ndenga sala plan na il sait comment est-ce que asa même na maram na donc pour tuna wolo bate donc ils ont quoi bonganga te OK donc koti kuna ote simba awate Dieu on ne le force pas Nzambe Nzambe au plaider et pas nae au leli pas nae ye moko moto aibi na moment opportun bi ndeni akokiko réagir. Vraiment, si je ali passi, tout sunga couple parce que maman grâce aux ali kobela makasi, nous se souci à moi nae, so kitoki kobunda, tout sunga couple et aux ala malam. Moi ta papa ça là exacté parce que faut tongo me dit pourquoi mata kita pour en trouver solution. Vraiment bandeko tous ala na bolingo. Pardon tous ala na bolingo. Tout sunga bandeko na biso. Et na banzi lo mususu ya koloba eza penza te kasi na bi quand même que toko sunga bango et papa disait toujours ba temps penza mingi te bande ko ba ebi quand parce que to tika pel susu mon image ba to atala ndenge makambo ezali koleka un tout dernier message na bande ko nyoso to bazolanda yo pepe sa numéro de contact oyo koki ko sunga bande ko ba kota en contact na yo po ba sunga. Merci beaucoup en tout cas. La toute dernière parole, les alliés, au-delà de tout, nous sommes chrétiens, aux amours en Nzambe. Et parents, prient aussi, tous à la lisanga, le Nzambe, prier, sunga bisope, dans la prière aussi, et bisa quand même Nzambe, na peine oyo tous en akata ko vivre. Moi je dis aujourd'hui, Nzambe va permettre yango pour exposer bateau. Parce que basali bamabe belé makashi belé, j'ai appris beaucoup d'histoires sur Deborah et Arsène. J'ai appris sur Esther beaucoup de choses. Basala bamakambe belé. Mais Nzamba sali oyo a permettre pour l'exposer parce que batika la kokanga maté.
et Nzamba va permettre aujourd'hui que Bazala peu boy. La première des choses, en tout cas, aidez-nous dans la prière, soutenez-nous dans la prière et ne manquez pas de nous aider aussi financièrement parce que au-delà de tout, Biskanos Tozo Kende, en tout cas, Namboura Nabiso Yak, Pesaboy, Salaboy, Salaboy. Donc, vraiment soutenez-nous. Nzambe Alola Oyo, Aozangate Kopambola Bino, Kozangate Kopambola Bino. Je pense que ça, c'est la victoire de Dieu lui-même. Oeza victoire, il y a Nzambe Yemoko. À se glorifier. Ok. Le numéro de contact, plus 243. Oui, plus 243 89 925 85 85. Plus 243 89 925 85 85. Ok. C'est le numéro qui est affiché là, Bokiko Talayango. Tous allons en contact na Bandeko Poto Sungabango. Merci beaucoup, Pasteur Élisée. Tokutani très très prochainement. Courage. Zamba Pesa Makasi. Merci Nabion surtout Bando la Nibisope Bandeko Oyo. Bokota la biso pe bandeko o boko réagir Nzambe akanisela bino azongisela bino ebele sokoleka. Merci beaucoup. Merci na Gédéon. Vous allez sur ma caméra. Tokutani prochainement. Au revoir. Bye bye.